Tout ce qui a coupé sa faute dans le gouvernement. Tout ce qui a coupé sa faute dans Mboka. Mboka ça a mabité. Mboka c'est bébé. Mboka ko bébate. Mboka ndenge nzamba kila. Mboka zaka bongo. Biso batonde to utina ba famille to bébé ça. Ya wole longa na bina tuna. Est-ce que ba famille bo pesa ka éducation bien na bana bino. Pour le losu muta mo konjo diriger bien te maman na ye na papa na ye. A utina famille mabe. Tant yo zo critiquer fotalaka. Éducation ni na malonga yo pesa na bana na yo. Lelo bana so ba ko yiba. Ba ko ba konja mboka, ba ko ba ministre, ba ko mi ba mingo nani. Ba auto yebi. Ba cadre ya mboka. So ba diriger bien te. Ils appuient sur famille. Tata, mama, ozo pena ngongo ayo fandi. Pour ça bana na ko yibe ça mabe. Le Mumba a quelque chose. Moussa a quelque chose. Tshisekedi a fait quelque chose. Mobutu a fait quelque chose. Rossi a fait quelque chose. Yo salani. Pour le bagage que Mbogo yo ko bongate. Et puis modi toi na muto modi saka Mbogo tango nyoso. Ko ba mabe pona Mboga. So lobi su mabe pona Mboga. Yo moko ndo ko sala modi. Bande ko peso ba kimi tango susu ba kimi na bango famille d'éducation na bien te ba na niveau ba église. Église ko te komi na ngandi ba prophétie au voyager au salaboy. Éducation na ba église te. Émission na ça sima na mo na ça so ba matin na ça l'église na lobela bino. Lelo ba mboke belé ce qui est bon c'est l'église. C'est l'église. Mais bino pasteur beaucoup bungi sabato. Banda lundi ti dimanche watu wasambila akaka botinda na bino watu wakino sa misala te mais bato na sikuba mbongo mabonza bazo watinda na bino bazo wangwapi ba famille bosala nini pe pona RDC ba famille na biso bosala nini pona RDC so kina ba famille parce que les leçons to solba ke mboka to sala biso eloko mokote pourquoi mboka to sala biso eloko mokote mboka to sala eloko te po mabota nde basali ki lelo mboka esala eloko te pona biso. S'il y avait une bonne éducation dans ma famille, mais les dirigeants ont basé le na kati, il y a des institutions, on va tout kambambo qu'on a biso, mais bazo kambalo lengi ba okambate. Ba musée Laurent Kabila, ba salama kampo na mbogo. Patrice Emery, Lumumba ba salama kampo na mbogo. Joseph Mobutu toyebi, eloko sala po na mbogo. Lelo le Congo est uni. Grâce à ces messieurs, malgré tout le militaire dictature, yo sikoyo yo musana ko critiquer ba toata na pouvoir, ko critiquer ba cadre ya mboka, yo sani pona mboka pe. Voilà, mbote na bino bino ba ebolula kolanda télévision na bino acheter la Congolaise TV mbote na bino ba ebolula émission topopola na pesi bino mbote bisika nyoso bozali na kati ya mbote na bino tikate bozo mbote euti na ngai moko présentateur ya émission na bino popola autrement dit Ekombo Mangoto Joseph Corneille oyo misusu ba bina kombo ya Ramses na pesi bino mbote. Mbote nanga précisément à toi, ma patronne, Espérance Bongo, hein? Yo, babengi tango nyoso, la Congolaise, na pesi mbote sikoza na musika, na pesi mbote nangai, mon vieux, Desh Derrick Amani, yo na motema na yo bolingo na yo marekla yanganda na musika sikoza na pesi mino mbote, tikate bozo mbote wana bisika nyoso bosali, na bosanité Tony le Prince. Et si vous avez un Londres, la pression beauté, nous sommes à Chaka, nous sommes à Yo, Basile Kitoko, la pression beauté, si vous allez, bien pourquoi pas na site, na moni bongo bovi kata ifamba, mon ami propre, talaga yo, la pression beauté, si vous allez, maman Gilène, maman sociale, la pression beauté, Fadili Kassi, la pression beauté, tété américaine, ma sœur propre, yanangai, walinga, votre émission mingi. Pourquoi pas toi aussi, la chinoise, congolaise, Anita Mamboto. Monsieur mbote na musike si bozali soka mbote na yo bande ona nyoso babola na émission atanga mingi babola na émission là je vois aussi ma fille Divine Muganza
mon papa Nive na pesi mbote sika pozali pour landa mingi na bino banso bolula ko landa émission oyo na pesi bino mbote na bosani bino te fotike o signala te que to landa émission pour tout temps na kombo na bino quoi Tony le prince na zongi lisusu na pesi mbote na zan gardez-vous yo moko yebi c'est la kaka Charles Mawaya en Afrique du Sud na pesi mbote nani mususu na pesa mbote en Afrique du Sud Yale Tonga pesi mbote esiko zali na musika koti koyas mutamela micro pona ko sagola na pesi mbote pesi ko zali zo mbote lelo tolinga ki koloba muke makambo etali mboka na tshunda ya kotambola ndenge toloba ke mboka ezosala lelo te pona biso tolinga ki petolo ba lelo likambo nini ope ba famille na biso esali pona mboka na biso. Donc il y a des fois batu balba ke non bisika nini raisonnement ni na zoka pona ko sala ka ba sujet na ngai lelo on pensait un peu pour dire ba famille bo sala nini pe pona RDC ba famille na biso bo sala nini pona RDC so que na joue famille parce que les leçons to solba ke mboka to sala biso eloko mokote pourquoi mboka to sala biso eloko mokote mboka to sala eloko te po mabota nde basali ki lelo mboka esala eloko te pona biso il est incolobani. S'il y avait une bonne éducation dans ma famille, mais les dirigeants ont basé le long kati, il y a des institutions, ou à tout kambambo qu'on a biso, mais baso kambalo lengi ba okambate. Pour éducation ma be outil de la biso na famille. Biso de tous en éducation ma be. Ce qui vraiment famille, bo éduquer ki bana malamu, bo la kisi bango comment ba ko vivre dans la société. Mais tout le monde te tout le lelo qui va consulter na bango ça va ko zo basi abatu est-ce que bino opesa bango to litango okolobi ke mwana nga tango zokola ko zo basi abatu te mwana nga tango zokola ko iba mbongo leta te moboti nini wa loba bongo pour le critiquer pe mboka tout le monde peut to critiquer mboka ndenge to lobi nini to salite nini to lobi te nyos auto zo penser nango auto ko benga batu miyibi. Est-ce que biso moto amibité to banza po to sala mabota là je parle de la famille et je crois après je vais parler des mamans là je parle de la famille en général parce que tant que la famille c'est que papa zanakati maman zanakati bana peto zanakati parce que les enfants nous devons refléter l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Faut que la miroir à la famille na biso. Est-ce que la famille et puis ça qui biso éducation moi madame la famille est-ce que vous avez donné une bonne éducation à vos enfants? Est-ce que notre famille est-elle réputée parmi les autres familles? Est-ce que la quartier va mon famille est-ce que toi famille mon modèle pour toi on critiquer ba konza mboka toi on critiquer ba enseigner ba tangisa biso tout le monde a critiqué, ma PDG, ma ADG. Est-ce que biso moko na kata famille? Famille na biso. Est-ce que c'est un modèle? Voilà. Le lobby, tout le lobby dans nos familles. Tata. Ouzwaka tanya ko fandi sa di bota na yo. Pour pesa ngotoli. Awa yo musana yo critique kaka ba konja mboka, ba yibi ba sala ka boy. Yo monko sala ka sérieux na famille na yo. Au fond, on a une semaine combien de fois? Tata, au fond, on a une famille combien de fois dans la semaine? Pour que na ligne famille na ngetambo la boisa la boy. Éducation les gars, obéti yo. Ko fanda penda masolo ezala. Bana baloba nini bazana ngo posa yo pour ba posa na yo. Ils sont fanda combien de fois? Une famille moderne, une famille donc oyo est un modèle. Est-ce que vous avez fandi bozana yango? Tant yo zo critiquer photo là. Éducation ni na malonga yo pesa kana bana na yo. Lelo bana so ba ko yiba. Ba ko ba konja mboka, ba ko ba ministre, ba ko mi ba mingo nani. Ba auto yebi. Ba cadre ya mboka. So ba diriger bien te. Ils appuient sur famille. Tata, maman, vous avez un ngonga yo fandi. Pour ça bana ko yibe ça mabe.
mbongo leta ba ibaka te ba détourner te uzongonga wana est-ce que uzopena ngonga wana mwana na ngai basi ya bato bazwaka te tala ba vivaka boye papa ofana nango combien de fois. Aujourd'hui là nous critiquons les chefs de l'État qui voyagent trop. Papa uzonga na ndako no erne okena wapi donc oyo voyage au salaka wana yo bien ngote voyage au salaka okimi famille 2 jours 3 jours okeli banda uzonga ka ba retard voyage wana yo bien ngote kaka au chef de l'État to sala pona mboka to moni yango mabe biso moko be famille totala. Comment nous nous comportons face à mboka na biso? Nous les jeunes tous critiquer pe mboka mboka etambola piété bata ko sa mboka piété faut tala bino moko yo touche à combien yo jeune mbongo yo zwaka tu touches combien mais quel nous tala ba jeune ni ba fana na bar na pourquoi est-ce que vous avez une initiative na mukia mbongo ngana zwaka na sala loko moko boye peut-être iko sali sa pe bato za pembeni et sunga pe mboka vous avez une initiative wana pour critiquer kaka mboka biso to liga mboka esala pona biso mais biso to sala ni pe pona mboka. Merci na yo na pesi mbote na musika boss mao na pesi mbote na musika siko sali pozo so initiative kitoko pona osunga mboka bino ba jeune nyonso bozo ba initiative ya kosunga mboka na makambo mike na pesi bino mbote bobo zo kanisa pe lobby pona koya kosalisa mboka mingi bino bato bali banda mboka na pesi bino mbote pona bibosa makambo kitoko mais yo jeune le nom de la famille c'est-à-dire que en général na sangsa bato nyonso tant yo soka poko ki ko fanda ko mela masanga ozonga butu ebiango pour nini mbongo na okosana ngotelo ko mogote uko tourner mbongo isala maka mususu bolika ba ambiance bamuna ngane na lataka bamuna ngane na melisaka bato mais melisa bato za kitoko mais o penser pe ndenge mawa pensaka faut penser ndenge Tony le Prince ya pensaka Tony le Prince ça na ba Londres mais zo boulé que façon akini aya ko sa iloko mo pour na bana kini pour na bana mboka. C'est ça, aider les Congo. Tu as vu ma cambo, tu vas ça pour un mogo. Oui, général. Maïle ma camasala na mogo. C'est ça aussi contribuer pour son pays. Le général. Mbunza Mabe, oui, ma cambo ça pour un mogo. Le colonel Mamadou. Basala ma cambo pour un mogo. Ba musée Laurent Kabila ba salama kamupona mbogo Patrice Emery Lumumba ba salama kamupona mbogo Joseph Mobutu toyebi eloko sala pona mbogo lelo le Congo est uni grâce à ces messieurs malgré tout télémina ka dictature yo sikoyo yo musana ko critiquer bato na pouvoir ko critiquer ba cadre ya mboka yo sani pona mboka pe yo sani pona mboka lelo mutu lokola beda choix de sunga mboka bo tala bo sepela mais le biso abeta candidature beaucoup de critiques des pères et des mères à Papamba. Combien de pères et de mères avec tout le monde a pouvoir à ça et l'autre. Combien de pères et de mères à Mogo Bassa et l'autre. Boutique va douana sous ces Congo, va sous Congo. Tout ce qui va critiquer à Papamba. Tata boy sur modèle te pour na bana na Congo. Ba maman bosse sur modèle te pour na bana na Congo. Et na kanisi sur vidéo ba maman ba modèle te na kozongira papa Sima. Imaginez-vous, biso na mon fleuri to kangi bana mo miki ba kulu na ba 11 ans 12 ans ba obunda bitumba. Na peke machette maman na ye. Mona 11 ans. Oba saka na bino te, bino pe fu bunda na mona machette. Maman kamati machette a pesi mwana ke no bitumba. Après maman bongo lobi aloba keno na zela mboko esai na biso eloko te yo sani pona mboko éducation mabe opesi mwana
Maman, ma belle bomelisa biso. Fait pesa kabino valait un jour. Moi non afandi be balo baté. Valait des ana maman beaucoup la moi non. Ya on ba tango nyoso. Izana maman moko aganga ka makasi tango Jésus azoleka. Abi et sengo na maman o melisa o mabele. Iza mabele nde isoka valeur. Tango zo melisa mwana mabele, ozolo ba maloba kitoko. Ozo boko la mwana, ozolo ba maloba kitoko. Ozolo lakisa mwana nzela tambula. Mawana mukolo oya kulakisa mwana nzela mabeba biki bakanga yesinga na kingo po bwake na mai. Mama éducation yo pesa bana. Pour les autres zilaka mboka sala pona biso mais biso pe to sala ka nini pona mboka. Mama, papa, elenge yo sala nini pona mboka na yo. Pose la ka mboka sala pona yo. O mboka ebebi ya mboka ebeba ka te mboka sala ndenza masana mboka sala bongo biso pa tunete obebisa mboka. Et puis, tu vas faire une famille, c'est-à-dire éducation de la famille, ça m'a bé. Éducation de la famille, ça qui est au côté. Papa, papa, sous banate. Au monde qui papa. Na balabala zo mona na ibana bazoleka papa za kuna te azo suba na ya bimisi na nzoto na bani ko suba. C'est quelle éducation? Et vous allez dire ça quoi? Mboka sale le côté. Mboka pe foyo l'action qui no yo papa mukolo okosuba na balabala te tango bana baoleka. On appelle mboka. Mama soni. Na ebi idéologie ya popola nengo yebi ezala toujours photo tambola. Ah oui hein, to tambola mwa muke na ninga na fana mwa bongo muke po yebi ke côté biso to salimo matanga mbulu ezalaki. Yangona ifala kina fana mwa muke komika ko dresser na no nzoto ombula ngo pe fana muke. Voilà ne toujours koloba lelo to bitolo bela lelo famille hein famille to lobela bino lelo bino famille bo bota ka biso. Ils ont un président de la République moko te ya utaka au hasard abimi. Ils ont un ministre moko te utaka au hasard abimi ka aboite ba utaka na ba famille. Alors maman na maman tala mwana yo sika zali soko tambola bien te ba ke ngai mont na bokoli mwana mabe. Hein? Maman celui-là mwana za mokonzi. Mwana za dirigeant quelque part ba critiquer ba bika tambola malamu te ba ke nga maman mona bokoli mwana mabe ndima. Éducation mabe uti na mabota. Est-ce que biso libota? Tu te rappelles na souci wana? Que lobi famille na biso pesa na valeur ne kala zalaki omona ke mwana bwalinga ke no bala na libota boy watuni biso na libota wana ezalaka boy est-ce que yo bo sala kambwana bo sala yango ofana ka to raisonner bité famille na un jour faut bete na tolo mwana nga sika nyoso ko sala to diriger na bete la tolo kene dika mwana nga malamu famille na nga sango ekende ka kitoko osala yango. Est-ce que vous savez yango? Lelo comment nango mobota bimi na itongo hein? Aso lelo bana na Kinshasa et surtout biso lelo na Kinshasa. Bana ba koma lokola ba nyoka. Papa boti na ya sundoli tongo akenda kana zongi buta la litonga bimaki. Ana somo te ya ko pesa toli. Ana somo te ya ko laksa bana ndeni wa gotambola. Isika batu basali pona ko pesa valeur na famille. Kinshasa yana ple. Et ça les sous-souté. Pourquoi? Tout ce qui a sa faute dans le gouvernement. Tout ce qui a sa faute dans le Moka. Moka ça a mabité. Moka c'est bébé. Moka ko bébate. Moka ndenge nzamba kila. Moka zaka bongo. Biso batonde to uti na ba famille ne to bébé ça. Ya woni longa na bina tuna. Est-ce que ba famille bo pesa ka ba éducation bien na bana bino. Pour le lotu muta mo konzo diriger bien te maman na ye na papa na ye. A uti na famille mabe. Donc, on la famille m'a bien, on dirige bien, on reflète aux familles dans la kisayo. On la kisayo, les familles dans les alliés. Négocier sur la émission, il va sur la libala. Moi, ça m'a bien la libala, et d'éducation famille. Et n'est pas l'action de la famille. Pour moi, c'est une famille bien. Famille qui toko. À cause de ça, vous avez un peu de temps. Vous savez,
to refléter ma famille. Là où échec ezalaki, ton dima oui échec ezalaki. To koka quitter. Oui. Il faut l'accepter. Prenez l'exemple de si vraiment nous avons chance de l'éducation et pas na sango mais pourquoi na lobi bongo et ça na bato ba yebi biso to ki bana ba garde corps à Mobutu papa na so ba garde corps à Mobutu il y avait pas vraiment ngonga peut-être papa na biso fanda na biso c'était rare moi bangonga moi miki au moins tant so fanda pas 2 jours 3 jours voyage mais tu en as qu'à profiter à chaque fois que tu temps que moninga bo que classe avant que les classes mon papa lobele likam avant que les classes na ino ka boité aussi au tena mutu mais tant que tu es sous qu'on va s'engager dans l'église tu as dit que la formation a dit que pesa biso na prêtre ni le loto ça boy bande qu'on a biso belé peut-être ce qui moi moké bazalelo parce que bana basoda mingi batanga ki na école catholique batanga na école bien école éducation et puis daki papa nyonso daki papa na biso maman nyonso ki maman na biso to profiter que genre éducation wana et ça fait que tant mususu papa pour bazala quitter parce que il voyage beaucoup mais bozo mona quand même ne tozo sala biso ba oyo basango na biso so boluki boka bokoyo kango ya bien papa toujours ali kamboyo surtout bino papa bo critiquer ka gouvernement bino papa bo critiquer ka ba konzi. Est-ce que yo moko na ndako na yo ya ça va là-bas ba bengo papa X ordre osa papa Tigreté c'est ça papa soki bana ba komida ko pesa yo kombo en tout cas papa tika na ko critiquer gouvernement tika au moins on appelle le moi on a commis peu responsable a commis dirigeant a su poste moi dans mboka quelque part oh yo ka maman na papa pe bazo bisaye moi na ngongango to profiter to ça na mapangu te to ça neloko boité ngongango yo profiter ils ont mboka ya bana yo ka éducation to conseil papa na maman ba opesa mwana yo ka éducation yo ka conseil papa na maman ba opesa mwana awo moni yo komi boy to profiter mbala moko mais bo tinde ayiba mboka hein voilà conséquence to ça nango lelo to zo lela pour te dire ki bana na biso bien te to pesa ki toli malamu te na zongela na oloba nyonso oya mabe to komona ba dirigeant na biso ba cadre ya mboka mabe nyonso to komona maman melisa ki mabele malamu te pesa ki toli bien te foti na o mama tondima yango na oloba awa sere nanga Fadili kasi mama Julienne mama sociale yo kande na oloba ngongango bana ko pesa bana bino toli bo bisa bango ke soki akomi cadre na mboka ayiba te mbongo eza ya ete mbongo eza ya bato nyonso pourquoi ya yiba po bato mosusu basouffrir donc soki éducation eza malamu te résultat nango yango tozomona po soki éducation ezalaki malamu mais mboka na biso tolela nde tolela te soki tolela po éducation eza mabe koleka surtout bino bamama surtout bino bamama na bino koloba mokolo ya mama nsima bandeko mpe so bakimi ntango mosusu bakimi na bango famille éducation eza na bien te baye na niveau ya baéglise église kuta ekomi nango kaka nde baprophétie ovoyage osala boye éducation ekasi na baéglise te émission na osala nsima namoni naza so bamama te nasala na église nalobela bino lelo bamboka ebele soki ebonga c'est l'église mais bino bapasteur boko bungisa bato banda lundi ti dimanche bato basambelaka kaka botindaka na bino bato bakende kosala misala te mais bato na soki bambongo mabonza bazwa batindaka bino bazwa yango wapi bino bosenrichir bokoma bariche
Et bandimi na bino ba otika la babola. Bon, tout fait ça normal. Donc la famille, les leçons dans la famille, c'est-à-dire que nous parlons de la famille, pas vraiment famille ou ebotami, mais non, nous touché famille nyonso. Ah, on a tiki famille. Du sang, na qu'est-ce qu'on a famille ou to bengi l'église. Charge na yo église. Yo moko pasteur non obandi ko beta musique banda tongo tibu tout déranger ka bato. Éducation ni ko pesa na ba Christ na yo. Obi que place na famille ba voisin bazali, tout ça la musique ya boité, dérangement. C'est quelle éducation? Éducation ni déjà bino pasteur bo pesa. Après le bobo moko ezabo. Au moins on a dit bosso église. Salité. Si que on la sabato nangani que non, balobi kini bopeto. Yo lo ba ondeni. Pour mon pasteur non salité liboso église. Quand na kati neto mona propre. Oui même pas ko la saba ndimi na OK. Faut obongisa ka toilette, faut bozala ka boy. Non. Lelo na toilette ya mutu ye moko akota kana Kinshasa so koti moki mawa. Mais si à vous les pasteurs beaucoup aider batou. Le quoi civisme peut koufa nango na mbogo. Mais bino pasteur beaucoup aider batou. Ko bisa bandimi. Ki bo supulaka. Là où il y a salité, c'est là où restent les démons. Est-ce que si vous savez bango? Démons lingakas. Et si ka moi salité zali. Faut que bisa bandeko ki basa la propre ernyos. Isaka tibo ko l'état ba que non, salongo, non. Et puis makamba mboka. Bino pasteur bolo ba te poane. Vous êtes corrompu ou comment? Vous êtes corrompu ou comment? Mais c'est l'église. Et là, Moussarabat. Et vous dites même l'église de réveil. Oui, mon réveil ici, comme l'église de réveil. Où est la Moussarabat? Mais on le dit au Tchèque catholique, il est la Moussarabat. L'église corrompue. Merci à toi, pasteur Deniles. Pose-le au secret belé. Quand on parle de l'église de réveil, vous êtes là pour réveiller les gens dans ma cambouille, dans ma cambouille, dans ma cambouille église. Mais bien comme vous êtes corrompu, talane bo tout ça ma kama soni na seni, bolé abune koki. Moi mo sali soni hein. Mutu uta ebe église neske uta ne banité, mais bo pese église mobo. Ndeka boloba pour bolia imbongo. Corrompu. Réveillez-vous l'église. Église n'est pas mboka na maboko. Église n'est pas bisa na batu. Muto yote. Muto yotolingi. Attends bien té. Attends la malamu. C'est l'église qui fait réveiller les gens. Et vous, ici vous allez. Est-ce que ça la makamboana? Vous pensez à nango? Est-ce que vous pensez à ça? Voilà. L'église dans le jour, il a mis 6 mois. Le roi, le famille. Dans l'église, dans la famille du sang, famille de l'église, maintenant je pars aux écoles. Mawaou de Alango soutien. Surtout ceux qui n'ont pas l'école privée en Mbongo. Bah, on somme autant que ça va nader. Bah, on peut passer sur Mbongo. Moi, on a passé dans les classes. Diplôme d'état, on peut passer suivi. Et au Hollande la bino, vous en avez un diplôme. Mbongo est bébana, Mbongo est lengue, Mbongo bana bana. Mais vous avez critiqué la République. Vous avez critiqué la Konzamboka. Mais vous avez bino moko ke. Vous avez makambo au pays qui est côté. Comment vous savez l'école n'a pas lire à Mbongo pour pas appeler ça à Minerval. Mais étude ya malamu izati. Ulane la kutu tiba otangi sababu malamu pa yo kuna tali yote. Yo yakaka ozimbongo bimokei. Omona bana pena ba pourcentage ba kozwa tina mongo te. Et mes amawa, ti wapi mbogo. To bosa na ko critique ba konza mboka to mitala na pe biso mongo. Est-ce que to tambwa malamu? Mboka kanga isala pona biso me na sali nini pona mboka? Na sali nini pona mboka wande mutu na foto bana ko mituna na biso moko ezaka telo wa mboka sala pona nga mboka sala pona ngai moko pe na sali nini pona mboka. Merci na école ya kitoko to yebi sala mboka école privée kitoko o to yebi balandela ka pena bana oko pena ke mwana tangi o sentir que mwana tanga kiao. Mais au moins, l'école, mais ils sont trop.
l'école privée na mogoyo biso to ba école privée zalaki l'école moko boy tant biso to ça na bana miki to soki na école sentir que ça c'est l'école privée. Donc après l'école conventionnée zalaki l'école privée. École officielle yaki 6 mois. Mais talelo. École privée commune poto. Ici la salité bana maele ya te logo ya te. Donc moi, on a une école privée, on a 3e. À quelle école privée, nous sommes 5e ou 6e. Je ne sais pas si dossier. Je parle parce que j'ai été directeur. Dans 4 écoles privées. Dans la réalité. Elle est comme ça. Donc, ma famille est pour la biso. Tu vois, tu comment on le dit comme libota, biso libota. Nous devons critiquer à kaka. Ah, bah dirigeant moko na biso. Critique à bango et puis notre amour que ça n'est pas nabiso nous tous les alliés tout là nous avons conscience nabiso nini pe oyo tout ça les pour namboka voilà et là on a linga qui na lobela bino na suka kulukaka botuna totuna ka pe mutuna wana à chaque fois ngana baga ke no mboko esa na biso logote siko ngape na ça n'est pas na mboko. Le Lumumba a quelque chose. Moussa a quelque chose. Tshisekedi a fait quelque chose. Mobutu a fait quelque chose. Rossi a fait quelque chose. Yo salani. Pour le bagage Mbogo yo. Mbogo yo bongate. Et puis maudit toi na muto maudit ça Mbogo tango nyonso. Ko ba mabe pona mboka. So lobi su mabe pona mboka. Yo moko ndoko za la maudit. Congo eza bien. Biso ba tunde to mabe. Batata na maman biso ba dike biso mabe ba la biso ke soko mo konzi yibaka. Donc ndenge nza masala mokili echanda na ngote mokili za ndenge zalaka. Mais ngai nde na yo. OK? Ngai nde na yo. Mabote sika to uti, mais éducation ni ba pesi biso na mabote na biso. Ya oyibaka. Ya oyibaka. Ki soko mi na pouvoir yiba na yo. On a projet le lobo comme député comme ministre pour yiba. Obosani yango. Allez, bye. Tout est en emballasement.